Mura, Otwana Boma Moussel, des gens qui vont salir sous les mains populaires, qui vont être esclaves. Motona primeri bino courant, a primeri bino mai, a solo la canal bino te, batie bino a foule partout, bozo kufa malaria, bozo kufa typhoïde. C'est le moment de quoi qui ça, Bobby Marabaraba. RDC. Bonjour, monsieur Boket Chouayambo. Bonjour, je jouais Didi du Pumba, photographe Papa du Pumba, la zone sur le Koumouranaï et Père tout puissant, les créateurs, ciel, la terre, les colons, la CAE, ma belle à Congo, Zali à Ndambé, ma belle à Congo, Zali à Bisso, Mabatou, ma belle à Congo, Zali à Batoutité. Peuple congolais, Zali esclave, il n'y a ni ma politicien, ni ma rwandais, ni ma chinois, ni ma indien, ni ma pakistanais, ni ma politicien, ni ma pasteur. Il y a une belle ligne Congo à Tata Nzambe, on a mis sur la même enquête Congo ya Papa Nzakomba, Papa Nzapa, Papa Akongo, Mungu Baba, Tata Nzambe, Moma Ekoti, il y a Bisso Moroba Congolais libéré, il y a une besoin de le Congo et pas Jésus-Christ ou RDC, le droit du Congo, il y a des conducteurs peuple congolais pour je du Pumba, il y a un mot qui est dans la pasteur, ma politique, ma zone, ma peuple congolais, ma musicien, tout le monde, tous les passagers de Roulikana. Mais comme Jésus-Christ, Nanzabe Gotikana, Wana Seko, Bisoto Roulikana, Yamuna Yena Kanda, Nazara Kanda, Yakomuna ke un petit groupe, problème, il n'a pas mende, Général Etumba, Baolenda, Bakanyama, un petit groupe skill moko, batanga toute nation, l'otage. Il y a une zone qui le couvre pas, Papa Kimbangu, les grands prophètes, au Batanga qui en 1921 à Congo, puis Batanga la Katana, Zalaka, tant les colons à Béléouan. En 1951, il y a Kokufa, la zone de ma martyr tout. Ma martyr tout, ma papa Lumumba, ma moussel au de Sile Kabila, et ma maréchal Mobutu, ma papa Tsekedi, Alain Moloto, ma Fontaine Tchebeya, Barma Tungulu, ma martyr tout, ma Zokufa la Congo, ma Bimana Tomo, tout s'évader, tout est dans la Mokipa, ma Congolais, oh, ma Zakopesa énergie, et pas ma Rwandais, ma Toka, ma Boubeloua, ma Toka, ma Maurice Mwangabu, ma Toka, ma Jeannette Kanambe, ma Toka, ma Soué, ma Toka, ma Sigmana, Semana 21e siècle. Les colonels du Puma dans 21e siècle, tout comme un esclave, il y a ma Rwandais, il y a ma Ougandais, il y a ma Burundais, il y a ma Angolais, il y a ma Takongo Brazzaville. Peuple ya ndenge lilo basajakate, peuple ya ndenge nini, peuple ya ndenge nini. Yango na ye alpa l'homme de colonel du Pumba na bengio parce que to soutenaki bandeko na rassemblement, to soutenaki bandeko na mission catholique, baki na droit ya kosolola pokazisa kike tokozwa quelque chose, ok, les races des vipères, oyo yoke bandage politique na Congo, Hitler d'Afrique obagana na chance eloko pamba, Rwandais moko début la banda kobomba ba Congolais, ndeko na di Pumba na moko somona même na Londres, ba pato 4 ba kofi de la Pekiti, ba mane des jours de day, depuis kanama banda kobomba ba Congolais ba millions, to mona ta journée moko te ya day na Congo, to mona ta drapeau ya Congo kitate, ya ngotobi moment ya to mi libéré, peuple congolais bimazela, to c'est bon qui pas. Ok, mais c'est bon que tu vois Batu Bazolanda Biso tellement ébélé, tout le monde a qui négociation, il y a 5 ans et ça échoué au babengi échec. Parce que selon Basango, selon la 5 ans, balobi que politicien congolais, la bonne foi pour la bonne marche, il y a RDC. Est-ce que tu connais qu'on le baquet et ça faute? Il y a des politiciens, il y a majorité dans l'opposition, ou bien il y a faute, il y a 5 ans, et ça dit Moussala Bienté. En tout cas,
ngai makambo nyonso ndekutanga dipupa makambo échoué soki na mpe ezalaki échoué tolakisa communauté internationale ke eloko communauté internationale les États-Unis d'Amérique, Belgique, France batiki moto moko baexterminer plus de 13 millions de morts na tête ya Congo, une grande nation odalobaka les peuples les plus pacifiques au monde, bapeuple babipesa démocratie. Lelo tomoni ndenge bachinois bazosakana na peuple congolais, balibande bazosakana na peuple congolais. Lelo imposteur oyo ari dipolite Kanabe akomi milliardaire chekambini miba kilomoto barichesse tout à Congo na poche na ye. Basalaki négociation échec. Dans le moment où la population est na zando basoda balobi bakobeta masasi yango bana iniki isa IST bakiti deja balobi mosala ezali te, mosala ezali te yango tosengi basoda na biso bana mura otwana boma muzelu na Désiré Kabila poster ari di police Kanab aboma Aimé Kabila, aboma Katuma Mwake, aboma Samba Kaputu, aboma Alain Moloto, aboma Forbin Tebeya, aboma Fidel Bazana, aboma Mamadou Nala, aboma Mbunja Mabe, imposteur. Peuple ya Kinois bana lemba, bana komina Sasa Barumbuli Ngwala Kitasa, Mbinja Defo, Mbinja Ipel, bana Kindabwa, bana lemba Matete, Yolo Ngiringiri, partout la commune msona tagite kimbacheke ba tango bobima bozo bambeli ba machette botuma ba magasin ba chinois bobuka ba magasin ba pakistanais bobima bosala soulèvement populaire proki kwa c'était que moto moko no toyebisaki bandeko na biso ya l'assemblée toyebisaki bango ke négociation bokei bobozala peuple te moto na zo ba mercenaire ayala bango na kisasa mais bino arme na bino ezali peuple mais elo tomoni lelo basoda balobi bakobeta masasi te basoda babi tolembi yango na bengi yo ndeko nanga dipumba mpona bandeko ya kisasa soki bosali soulèvement populaire te boyebake boza esclave moto aprimeli bino courant aprimeli bino mai asololaka na bino te batieli bino afour partout bozokufa ya malaria bozokufa ya typhoïde. C'est le moment bandeko ya kisasa bobima na balabala bandeko ya kisasa bobima na balabala bosala soulèvement populaire po tolobaki bitumba ezala Congo bandeko ya botala ndenge bandeko ya Kasai basali bandeko ya Kasai félicitation bana Kasai félicitation ndenge bobobi plus de 40 militaires rwandais tutsi. Wayambo question mosusu ezali tomonaki secrétaire général ya IDPS oyo babengi na makongo ya Jean-Marc Kabund alobaki soki négociation wana esalami te donc ye akopesa mot d'ordre. La même chose na Félix Tshisekedi na ba propos na etango fait à Senko alors qui akopesa mot d'ordre que peuple soit en charge. Yo olobi nini kasi pona ba propos wana nyonso mibale oyo ya Jean-Marc Kabund na monsieur Félix Tshisekedi. En tout cas, je voulais dire Dipumba, mot d'ordre papa Tshisekedi à sa place à Banakara. Prenez-vous en charge. Carte rouge, c'est le moment à carte rouge. Mot d'ordre basi ba pesa biso Banakara. Lutu Tshisekedi ya yemo talobate ko population Congo bobi balibanda te. Peuple à peuple bami libéra bango moko. Yango tolobi ke Jean Kabunda Jean-Marc Kabunda avec la raison pour évacuer que échoué. Jean Berté Wangabimaki Félix
Non, Boketu, babo mate, bas sala kaka oyo soulèvement populaire ou bien bas non, Boketu Wayambo, article 64 et lobby boye. Article 64 et lobby, bima le yoko bima la protéger. Non, article 64 et lobby, il faut population et faire face na un groupuscule de gens oyo balingi que respecter constitution té et puis oyo bazo ça la po ba se mettre na pouvoir ou bien bazo pouvoir par la force. Dipumba mboka na yo o motolule tikala kunesa toza l'occupation toza politique te ke ngana Boketu na Dipumba oyo azali opposant moninga te. Notre pays bien aimé les Aïe, occupa biso na Batuti. Donc Rwanda bayaki la force na Minduki, il faut tomber na bango na Minduki. Et oli moyibi Dipumba nembo zana so bimaki na mer ozozo okuti moyibi ezoyiba yo télévision ebi bandaka bibisi ba pareil na yo yo kobota moyibi ke moyibi pardon tika ba TV ko tolia na moyibi soko lobile boyo kobuma neyo. C'est ça Kanambe, Hitler d'Afrique, mon exterminé peuple là, il y a autre petit mot d'ordre qui s'assemble au bimatoma bima, va se défendre le 4 janvier 1959 Dipumba. Internet est zakaté, télévision malongé zakaté, bato diaspora zalaka mingi na poto de la 59, negeni peuple 1959, ba mi beraka negeni. Est-ce que babanga ba armée ya ba belge, babanga ya ba français, babanga ya ba américain, bande kwa kisasa modo de pesa bibo bimalibanda. Bobi malibanda bobi libéré. Congo ezali ba Rwandais batuti moto bazo dirige biso. Ba Rwandais batuti bazo dirige bino. Bobi malabandal. Bon continue bituma lelo lobi, bon continue tiba Rwanda bakokima. Mamutu bafutaka ba passer na ba mekalambai ba bisimbiye ba sikate ba molangi ba mukunda ba sonika futa ba passer tout na ba musicien chrétien ba krozo mbongo et puis arumé roi. Pour ma calme ka peuple. Beaucoup tout de réveil wana babi njamana ezonga na Bachine ezonga na Baliban toboyi njambe wana ya machi batongeli bazoboma peuple bino bozokosa peuple vérité eza na face na bino yango boboma ale moloto yango nalobi bandeko ya Kinshasa ndeko na ngai Dipumba nalobi ça c'est au commencement soulèvement populaire. Kanambi sortira pas au Congo. Kanambi fait makila ne tangawana na ma jeunesse Kanambi. Mais ils sont grande nation. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Peuple ya ndenge nini. Peuple ya ndenge nini. Quelle sorte ya peuple. Peuple ya ndenge nini. On va ça rouler comme un politicien. Baza kourela mabumu na bango. 136 ans, il y a souffrance. 136 ans, il y a souffrance. Quelle sorte d'esclavage. Peuple libre ya baza oka meme, oka mouton. Mouton boka sur la nabilote. Il y a aucun contenu moral na armée ba militaire. Il y a aucun discours na peuple congolais. Soulèvement populaire, ça le commencement, soulèvement populaire, et puis nous sommes au Bamba de Dios et la Libana. C'est ça c'est le mot d'ordre né à moi là. Ok, mais c'est Boketu Wayambo, batu bayoki yo ebele, tokomi na suka ya duplex oyo, parce que na sentir que ozana kanda makasi. Kanda ya mabe komo na peuple na baza kufa na Kasai. Bande konabe Kasai félicitations. Bande konabe félicitations. Bande Bukavu félicitations.
Boket Chouayambo, Batou, Bayokio, et puis à la prochaine, Toroye Batsouko développer tout autour, Nakati à Congo-France par rapport à l'actualité Oyo, Ezo, les Kalakata RDC. Merci beaucoup, M. Boket Chouayambo. Merci José Didi Lipumba. Boket Chouayambo, na motote, na banga ka motote, na fuka bila ka Dieu tout puissant. Pema na monzamba, pesi na pona lobela Congo. Ngai na sala la prière, nga bona nation, na fuka melinde nzame na ngai kolomboe. Yama na pesi mbote, na bakongolo tout, na Boket Chouayambo na moma oyo. Soki to mi liberté, toye bakongolo bakombato baza, peuple diaspora baza na France, oyo baza na Londres, na Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, partout en Afrique. Boye bayango biso bakongolais, tozali esclave ya barwandais, tozangi mabele. Soki to mi liberté, tozangi mabele. Yango na pesi mbote kaka na Mama Didi asuta continue ba prière, ne ba bolongo inda, a continue kaka kuna zo continue ba prière. Na pesi mbote na ngambe saka soba, bon frère propre, camionnette mbola na pesi mbote, na Mama Bentendin, Luxembourg, les 3 juin na Rosalana, na pesi mbote na ba membre nyonso ba kokoa luosi, ba maître Christian Bola, ba edi bolombo, ba iso ba tout ba membre peuple mokozi, et puis tozo kutara on a fait un oyo, tozo benga ba membre tout, ba Didier Massa, ba camionnette mola, toi na réunion, na fin du mois oyo, pour na kutara ba membre noso, ya peuple mokozi, to beloko tito kosala, pour na kozwa dessert peuple congolais, na maboko, ndeko nanga Didi Pumba, ndambe ya batelo na mama na bana, makila yesu protéger yo, na ebike, naza na benemi ebele, naza pe na baninga ebele, na ebike je suis combattu par les Congolais bazolia na André Pakalem, mais je suis non abattu. Boko bumbisana, boko kangate, boko ya nzela moko, boko panda na nzela sambo. Les vampires. Ok. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur, Boket Chouayambo. Ok, Boket Chouayambo, c'est un combattant, c'est un résistant. À partir du message naé. Donc voilà, merci beaucoup Boket Chouayambo pour nos propos nayo et puis pour notre passage dans le grand duplex. Merci, merci. Merci, au revoir. Merci.